une fois, merci beaucoup. Topesibino Mbala et Bélé, bah merci parce que fidélité la bino na FM télévision, bino moko boye bito lo belangote, izali chaîne na bino obo comme ça bino moko obo benga. Bocheli biso oyo to lingaka. Poto ebi ba pour ça na bino. Merci beaucoup. Tokuta nso na tranche na biso FM entretien et bimisaka mai ya valeur ya boanyande to ebi sarabino et le belarana ba secteur nyonso politique, religion, tradition, coutume, le collaboré. Le Belaki coutume na numéro il est qui? On a parlé du Congo antique, le premier royaume Congo, to le Belaki délimitation géographique, il y a royaume Wana, pe to continue qui les sous ko le Belaba acteur nango, n'engeni déclin nango yaki, to le Belaki yango, force ni royaume Wana ezalaki nango et aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire? Fumuchike va notre invité à l'Obéliango. Mais les lots au Koutani na Elisusu. Ils allaient pour nous la royaume antique qui a Congoté, bien que tu refola on manqué parce que vous posez ma question à Bino et c'est pays to répondre na mituna wana to kolobela lelo la force de l'armée na généalogie na ye atanga kamingi kombo ya kokona général Chikeva il y a des successeurs il y a pouvoir coutumier il y a général Chikeva un général il y a corps d'armée mais à pratiquer qui azaki pe chef coutumier est-ce que relation il y a une corrélation entre les deux secteurs bon tokoye bango lelo avec le chef religieux de Bénin Congo ou azali Fumu Chikeva Simbilila Chinzambi Manyema toyambi yolisusu mbote mamarite mbote na ba téléspectateurs na biso mbote na bande konanga nyonso ya coalition interconfessionnelle pour la nation mbote na bande konanga nyonso alliance nationale des chefs spirituels des autorités traditionnelles ainsi que des dynasties telles que je suis et mbote na population na Congo et mbote na bakufi nyonso des grands qui ont fait l'histoire de ce pays mbote na Makinzola mbote na kokonanga général Chikeva mbote na basime na bakufi bazana Kitambo na Kimbanseke bazana ka Congo na Kaivemba na Boma na Lubumbashi mbote na bagra initié bazana université bandoki na Mali merci anisokoma na ngadef na pesimbote Fumu Chikeva tolanda que le numéro il est qui hein to c'est qui parce que to bo refongola débat bon ton dimi to bo refongola débat on ne sait pas bon on a pas comment ba téléspectateurs à FM to bo ko réponse na ngwezate on a eza na motema na yo moko lelo to kolobela mingi armée hein mais armée congolaise sous total en général kokona wazaki na armée aux rappels na passion au sala armée il y a des chefs coutumiers makoti armée bon nazara na passion au sala armée te ponga mo déjà naza soldat ya butu naza matano donc on a du genre babengaka bandika ou abetandika on les appelle comment mutazana régie makesa du genre ya makesa ezakutu makesa za mukie plus que makesa matando ngolo beta bandika ndika kutoze lote Matan Ngolo ba gardien de la nuit et du jour. Donc bisonde to simbi secret à Bokonzi ya royaume Congo to za ba oyo. Bananga, bantundi biso. Donc matandu ngolo ba soda ya butu. Bangwana me ba garde na royaume kuna. Po kaka moyena sala ngo ezate pona ba raison ya mibeko monde na zana épée royale nga. Non, kufungola. So na fungola normalement na mission na ofuna kata soso. Et puis na meli makila soso na kati soso na tabilo comment te que te mais il peut sanga pouvoir na ko bunga apena ke olimo ke ok ouais mais ke ina bungiti ke na grotte te na esanga na lingina bima mais a olimo zonga soute te na bimi na ke ina ko zonga pe lisusu. Franchement, c'est compliqué la coutume. Aux à l'aise na ko vivre na ba maman. Mais c'est compliqué mais ça normal. Aux à na l'aise. Mais yo liaka pe makilati, tant on liaka soso liaka ngombe. Balambi ya mo toki makileza ti yo zo meleza ya mubesu. Mais tant on liaka manga pe za makilati. Ça c'est une parenthèse. Makileza énergie eza fait mobimba. Tokozonga na sujet na biso. Kutu na tongo lo baki on ali makila yesu. Tozongi na sujet na biso ya lelo tokolobela l'armée au hérité pouvoir il y a grand-père nayo Ozaki général oui
Soko tali nenga travailler qui une armée, mamunyo soko kolobani. Mentionne nous Général Chikeva Chinzita Simbilila azali prince royal ya dynastie ya Kaivemba na Kakongo. Papa na ekomone Nzita Simba, le grand chef coutumier ya Kakongo. Azwa pouvoir na e pas koko na e makaingana. C'est le général Chikeva Mutazali ancêtre, le patriarche ya armée Nabiso, le formateur. A formé armée à RDC et puis a formé armée Afrique centrale. Il a été formé na Matadi par l'officier Dedeken. Azali même promotion na général Bumba, général Danga, Yogo, Bangwana Nyonso. Après, c'est là où même aboti maman nanga Jani Chikeva Tuluka, que j'ai sali de lui à Paris. Alors le général Chikeva, bakanga qui est na Boma, à l'âge de 16 ans. Agi pas Noko nae Diana. Je salue mon oncle Diana Ngoma. Na Boma, bakangi na bamindele, bakoti na armée na makasi. Famille écoute basala bakisi po basali modèle tout pour ba bengane na armée. Et à chaque fois on est pesé pour les hommes attaquer donc mondé la vie au soldat madame. Alors ndé ba ko kende formation na Belgique. Kombo Chikevava. Ngoloba mutu parmi batu. Simbilila ngoloba ki simbio ya makasi bo tenir ye makasi po soki bo zangi esili. Ozomona donc Chikeva Chinzita Simbilila. Nzite ngoloba pe ki simbilila sko mokonza bisimbi. Kombo na e prénom na e André Brino. Nde ba kei siko na Belgique. Bumba atikalaki. Badanga bango nyonso ba kei ba ke ko perfectionner formation militaire na bango. Ils ont été formés par des Belges, à comment qui même garde le palais royal en Belgique. Ce régime a balancé photo. Mais selon les Masolo, il avait des fétiches, il avait gris-gris. Mais gris-gris, ça m'a bêté, on appelle ça gris-gris. Tant qu'on a de lui prendre des arabes gris-gris. Tant qu'on a ça gris. Mais quand on a Théo, il y a mais quand il y a une armée et qu'on a des libosotin, parce que vous oubliez beaucoup de choses. Il y a un appel ça secret à armée. Les secrets amis. Il y a un azolo balelo. Alors, tant qu'on a commis le général Ikuku André, ce sont des grands piliers à armée Nabiso. Bah passer formation à Bango, c'est là où voir même il fait connaissance dans Mobutu à travers le général Danga. Parce que Mobutu soit dans la Belgique, il va aller voir Danga ou ta province. Alors, lorsque la République démocratique du Congo est accédé à l'indépendance, beaucoup de monde avoir même Baudouin dans une membre qui sima, tant qu'on succédé na trône ya papa nae, ceux qui RTNC Congo nous avons image on épée Sabino, beaucoup de monde a général Ikuku, na Chikeva ba télémi na chalette ya Baudouin ba okengi la Baudouin. Ba on balé ba autour na Baudouin, quel est le sort na biso au toza awa. Alors bon, locaux là Mobutu a pouvoir. Bino bozo kende ko former. Les Belges savaient qu'après Kassavou, il y aura Mobutu. Pour Mundela anticiper. Vous allez aller former armée à Congo. Mais n'est boza awawa yo iku koza makasi na administration. Yo m'occuper l'administration. Chikeva le koza makasi d'instruction. Yo koza la formateur ya ba force d'élite. Donc ba béret vert na ba béret rouge. Yem tati kela ko tolati. Et continue oyo mutati kelinga po général Chikeva oui général Chikeva azali papa ya mama nanga mutati kelinga yi koko nanga azali leki ya mama nanga po moi c'est général Chikeva na général Chikeva baza ba cousin cousine po village ya Kaivemba na Ngunze Kangama et biso ba oyo to bala na rapé biso na biso ce qui fait que et Koti Oyo, au moins on nulle part ailleurs. Et Koti Oyo, ça on la kipa. Au moins même archevêque fidèle, bala taraboye, papa la tarapeboye. Et Koti Oyo. Alors, il y a un des Koti Abokonzi. Et Koti Oyo, monsieur les aloga, et Koti Rara, il y a fier, il y a Rotambola. Mais pour Oye, pour la tango pananga, il faut ça la roi ya ba roi. Donc là, ça monarque. Donc ba roi ya bazali, roi ya Makungulenge azali, roi ya Mbukunteni azali, roi ya Mbata Kambala azali, roi ya Tchalo azali, roi ya Kaivemba azali, roi ya Kalombo azali, nga azali grand roi ya dynastie Lengi. Trône evani na Ngunzi. Ngunzi ngi koloba muto achaka ba roi. D'ailleurs, mafuta o ba chaka nzi Nimilukeni Lwampanzu.
le fondateur du royaume Congo, mafuta na babenga ngo pe ngunzi. Donc tant baza ko introniser ba roi, donc ba ngai nde monarque, mukonza ba roi nde na chaka ba roi. Mais nga trône na nga na ziongo na makongo mwempolo. Akufa tomboneza na kabinda. Donc et puis nga nazali 12e roi na ordre ya dynastie. Donc chapeau o ezana mutoki ya 11 rois. Nga naza 12e. Donc bateli yango bien. Mais oui, parce que na repesa ngo suna ba mususu chapeau moto. Chapeau muso remplacer Zaki. Comme talati yango akoi. Non, pour na nino koya mais ko la tango pété. Pour vous appeler problème parce que vous avez droit na moto yo ka charge. Vraiment. Ma charge à milimo hein. Même nga muso la lati bona yo ka charge. Que na memi batebele na nzoto. Na koma ya mo fona longo la ngona c'est détendre pour la memi l'esprit na otambola na bango. D'abord épée ou les esprits, le sens ou les esprits, collier les esprits, liputa ou ta na sango pour faire esprit, chapeau les ba esprit. Chikeva bilo kona nyoso. Tout ça. Na koma pe na ndako na lemi fatigue. Moi la coquille pongi banana kitpo on ça dit charge. Moi so na koti na mutu ka batata mona bandi ko longola bo chango na kati na zala l'aise. Pour la monnaie tata mona mine na bimbo na bina milimo ebele ba otambola langa. Yango fumu Chikeva zaoya na ona mais oui, nazo komela bino. Nde sikoyo koko batindi bango ba continuer formation na France na Saint-Cyr. Ba kepeti na Israël ba silisi. Nde ba ekoya. Tant ba ekoya ba pe ba zui bango na général Ikuku. Ba faire parachuter bango na chute libre. Pour koko ba Chikeva zaki chuter libre na ba général Ikuku na ba danga. Donc na armée pour ozwa béret rouge. Au monde a béret wana o bato ko lata lelo par dotation. Mais pour ozwa yango à l'époque, il faut ça là 7 sauts du jour, 7 sauts de nuit. Ba lu bengo saut automatique. Obimi na avion okituma moko. Tant obimi ba kati singa wana parachute fongwami. Donc il faut bima bongo 7 fois na butu, 7 fois la journée. Au sali 14. Maintenant, bah, pécho béret rouge, la cordelette rouge. La cordelette, nous sommes au monde à la toilette, il y a noir, il y a pembe. Ça, la cordelette est entraînement. Oh, parce que le on a fantaisie, et ça, est entraînement. Donc, tant qu'on va faire parachuter devant Mobutu, en général, Kassavubu, alors, bah, on quitte la tapis rouge. Il y a un peu de seta pour former Batou. Bandi ko tonga quand c'est en 1961 et c'est là qu'il en 1963. Il y a une première promotion où il y a batu ko format qui a kendaki ko continuer ko former bango na Israël. Oyo soda na biso mo akufaki abimi na avion parachute fongami te akweti na se akufi. Yango ba pesa ko kombo ya Ajida wana. Ozomo. Alors, à cette époque-là, il coupe azaki commandant camp. Chikeva azaki commandant instruction. Il y a un moment même la vidéo où ils ont formé ba Tchadien ba yepa na biso ba bengi Major Chikeva. À l'époque, ba Tchadien ba yé. Ba bengi si ba pe la Tchad, a formé na ba Sénégalais, a formé ba Rwandais, a formé ba Burundais, a formé na République. Na République. Chikeva a formé ba Américains, ba Français, ba Israéliens mususu. C'est avant les agina ba Israéliens. Agina ba camarade na général onani Ben David. Ba Israélien ba no sala na seta à l'époque. Même pas qu'à danser autour tambo la raboy. Ba tmaya na ba coréen. Ba taliboso ba essaya kango ba koko na seta. On a le belao. Chikeva a réalisé 1000 sauts. A bimi en avion a quitté à Télémi. Alors tant ba na so un peu na escale ndekoloba. Tant ba bimi maintenant Koko, tellement mystique, c'est un général mystique. A bengi ba Koko na ye. Général Ikuku a quitté la Fikini. Koko a quitté la tapis rouge à Télémi. Pas de quitté. Moukola meka qui a roulé à Bukanaki. Mouta opéra qui est médecin nani docteur Bambala. C'est un médecin militaire. Il a opéré à Koko. Le colopa à Bukanaki fémir dans le colonel. Alors, bah, PC clé, il y a 7 ans. Abandi ko formé, Bassi, abandi ko formé, Mibali, abandi ko formé, bah, pays on a nommé directeur para Afrique centrale. Quand on a le général Koukou, bah, membre CIA, il y a Mossad. Bah, nous travaillons à compte, il y a autant.
Vous comprenez? Donc c'était ça. Alors, maintenant, dans les années 60 et quelques, il faut ça l'appeler Kota Koli. Kota Koli. Kota Okola. A menu le but général, la ville à Dondo. Alors, il faut ça la voie au Ao. Mais la voie la plus dangereuse, comme on voit Chikeva, Bakata qui collecte sa soda pour en 1967. Ne koko aleki sa ba rocher wana yozo mona libanga za koto eza la distance à 500 mètres yo olexa singandeni soko za matando te alexa on ndenga mystique parce que mutu oyo asala kike asa la capacité spirituelle wana ya ko sala rêve na ya ko sala formateur kombo na papa na ye Nzita Simba Gaspard yene mdapesa ba moto lokola biso to ana secret ba matando ceux qui régissent ligne ko balancer en ba matando beaucoup na bango alors ba matando wana pas la biche za matando so aller soso à cause sauter même immeuble à 10 niveaux atteint 20 niveaux qu'on sauter mais force on est bongi lelo les pays nazokoma mama nazokoma alors maintenant Koko Gaspard alobi André oza mwana na ngana linga miko le kabana nyonso yo lokola ba pêche mission formée na vie secret na biso ya ba soda ya buto ba matando joie mayele on a formé ya Koko sala tour Chikeva le plus long tour du monde même les Sud-Africains même les Américains na tour Chikeva o na 7 années le so beaucoup vérifier ti lelo e garda kombo wana mais oui kende bomona wo na sengi na FM alu abo kende ko sala kuna tour Chikeva avant on mata na avion parachuté faut les kakuna o le kakuna na tour Chikeva asali pe Kota Koli. Donc pour bima commando kuna il faut passer na ba voie na nyoso ba peso béret vert exactement ba pesa béret vert na dotation lelo ba peso pe cordelette vert au latiam neti noko nanga o yazana Londres maître Chikeva ali instructeur commando première promotion ba commando saboteur au Mobutu bimisa mbongo ba continuer voir même que ça la formation na bango à travers ba Belge tang ba ya kabaza na général Mouza mabe pas la formation wana noko nanga sala formation wana na baninga ne mususu Koko a formé général Nzimbi Koko a formé général Mayele à l'époque il faut ezalakate pour comme lieutenant faut que na Kota Koli Koko azui Mayele la côte na armée général Mayele ya donatien ya dona ba formé abimi azulit Koko a formé major Mpika azan États-Unis botunaye avant na ndako na biso na seta maman Koko nanga Pauline Yoko la femme ya général Chikeva a repassé la Mpika pour alata Leka Koko nanga Alphonse Masanga aza vivant aza première promotion na général Nzimbi akolo ba makambo na olo Koko nangai a formé major Gami azali instructeur ya première promotion ya Sarma moni Sarma babanda ko former bango na Baki na Mwanda base de Kitona muta former bango major Gami na noko nangai nani Jean Chikeva aza na Londres bango ba former Sarma noko nanga Innocent Makasi première promotion ya Sarma à l'époque na vana Mwanda basali 9 mois à CI na Mwanda na Baki ba ye Kinshasa ba ke Kota Koli basali formation commando après ba ye seta basali formation para commando vous comprenez donc Koko nangai a formé colonel Mbunza Mabe o ba Mbunza Mabe aussi sa guerre Koko muta formé Koko nanga forma vient la biso au kanga la machine de guerre ya je comme ya Georges on a loba boko tunae aza para commando na seta Koko muta formé donc Koko a formé batu ebele a fait parachuta même ambassadeur à Sénégal a fait parachuta général Babia à l'époque aza colonel na seta Koko mutu a formé maréchal Mobutu dans la première para ya Congo c'est faux Mobutu azali premier congolais o ya kita na mer morte so botali ba vidéo wana boko mona Mobutu à l'époque Koko azali lieutenant sous-lieutenant Ikuku azali premier lieutenant Ikuku azali na C na dingi général Chikeva na Mobutu na avion abimisi Mobutu akiti
a initié qui na marambuna te a tout faire parachute mais pour parachuter pour ça mailler le wana et uti na mystique na biso ba matandu te Chikeva olingi biloko ba mystique mais ça réalité armée mon côté yoka armée mon côté etambolaka sans mystique. Non, plus ce exemple. Pourquoi les Français ont appelé ça bateau de guerre comme on a Charles de Gaulle? Parce que tant que y a la guerre, quand c'est général Charles de Gaulle qui a comment bien vous la guerre, vous a protégé? Yo solo qui va mettre ça sur Koufi. Mais faut ça la bilo quand vous dites il coupe wana bozo mona wana ba obéir serpent des rails ba chike vala nyoso ba ki ba général était avandi azo so na que non bunda que te na yep azala bino na champ de bataille bo betie masasi abungi na bino ba soda bungi si bino na la plus exemple on a so bo luki koko na ngal force masanga oyeb sabino na guerre à 80 jours koko vandi a senti que leki na emo na bonga suka zo kufa na guerre koko azo garde corps na e ba kenda ti na champ de bataille aya zui leki na Alphonse tanga zo zoye ba obwa ka roquette ça ba bunga ba dina baki et qui blaguité. C'était des généraux, il y a pamba te. Te nazo koma nazo sabino armée sans armée à Boutou et Simbate. Et nous connaissons sur la mokili étant bolaka mibale. Étant bolaka na Boutou nango na moyi nango. Vous ne pouvez jamais gagner la guerre. Ce qui n'a Boutou na bino, vous avez harmonie nango te. Quand on vous dit Boutou c'est quoi? Le monde des esprits aux otambu sabino. Moi je vais donner un exemple. Soit vous la Belgique, vous avez dit comment vous avez Zambie en Pungo, et ça la mise à terre virée. Mais la Belgique, vous avez dit comment vous débattre la Belgique. Et ça dit 12, au Cabolango. Moi qui est en France, moi qui est en Grande-Bretagne. Mais pourquoi pas l'armée n'a pas débattre? Et qui est en débattre? Parce que même l'armée belgique, ils ont poussé force dans le Kekouana. Et nous, vous comprendre. Mais comment Bino va battre la Bino là-bas Angélou? Angélou Michael Yaka, Angélou Gabriel Yaka. Oh Séraphin, oh Riel, oh Mariel, oh Noriel, oh Nokoral, oh Paparal, toi le bébé d'Arabaro. Mais il fallait que tu Bundarabino Moko. Parce que vous croyez à une force invisible. Oh Babundarabino, c'est la même chose. Donc toute armée a aussi une armée spirituelle. Ce sont les entités, les forces Yamabele Wana. Oh, ils ont payé ça, Makasi. Tant que vous sautez, tant que vous avez des rochers, vous avez des rochers à Kotakoli, vous avez des seta, la force qui m'attend. Oh, au héritage, il y a général Chikeva. Mais nous, à la base, nous m'attendons. Nous, on a gens qui m'attendent. Hein? Biso toute la famille nationale, nous m'attendons. Cette culture a beaucoup qu'on a biso. Na kobo yangote. Mais oui. Armée qui est au Bundana Est. Oh, na kota armée na qui est au Bundana Est. Na ko pesa les soldats secrets wana. Na ko koma na suka. Vous avez bas secret. Mais oui, koko na nga initianga. Avant kufa, ayebisa nga tala. Hein? Nga alimndoyi na ye koko na liboso le plus aimé. Makamso le bela kutu bana ne kuta le bela bangote. Parce que ça ga étoile de ça comprenant katinanga. Ozongo. Nga pe na sali tombo koko na nga. Na la na buta bimndoyi bo musala nga tombo pezo bukana. Ngola batiki na l'équipe ndoko na nga. Mais c'est le destin. Parce que pas la biso ndoye ngolo baka mutu wana. Toi bi koko mutu wana mais na nouvelle forme ya vie na ye. Donc le général Chikeva, ce n'était pas n'importe quel général. C'était un général mystique qui a en Saganate. Et les ceux qui ont armée oyoyo, bozo bete la tolo. Bansia wana nyonso. Il y a même des généraux dans la police, nous t'a formé Jean Chikeva, nous t'a formé parce que Jean Chikeva vas source na papa na. Cela veut dire na généraux wana za la police to ba généraux to officier wana. Ba li ba kokona ya Chikeva. Donc ceux qui aussi va former Batuna Baki. Et ça continuité à général Chikeva. Mais maintenant vous avez négligé le corps du général Chikeva na Kitambo. Mais il est déjà décédé. Maintenant Mazan Zambo Yabino, c'est là que vous puisez la force Nabino. Vous savez le français pour la couper sa général Chikeva Valère, bah ça l'a fait André Para. Les signes au Para balataka awao. Mouta dessiné c'est le général Chikeva. Les Français sont appelés parce qu'il a réalisé 1000 sauts record et à monde. Le général Chikeva qui est là, le capitaine Pongingoma, qui est là, vous allez Los Angeles au San Francisco, qui est là, concours à parachutiste au Congo et Bimara 3e. À format
ba force d'élite ya Amérique babé au Congo na cimetière à Kaivemba a formé ba sud-africain na cimetière à Kaivemba a formé nani ba belge ba israélien parce que biso na Congo toza bikolo mibale ba lunda na ba kwa Congo biso ni to na cheval de guerre vous avez guerrier mais que toi na mystique à guerre koko na zali po balunda baza en province nini balunda bazali une partie na Angola une partie na likolo kuna ya frontière ya Angola balunda ozomona baza fort ya bosaganate ozomona donc koko na zalaki po akota na Kaivemba akota na Butu akoya na moya fa na bureau secteur soka zo kota bakoti batanda bozoka ba chevaux zo tambola etambola koti bon moni ce lobi na moya na kata village ozomona donc c'est ça le mystique oyoyo et ça li armée na biso ya République démocratique du Congo biso nde te former bato wana nyos alors ba Rwandais ba comprendre ki ba kasi na biso et pour ba détruire biso fallait ba détruire setana kotakoli na moko nanga a sali formation na ba Rwandais a formé ba Rwandais mususu na kotakoli ba eba ki force ya armée ya Congo ezana kanseta na kotakoli kotakoli ezali le meilleur centre ya monde naturel oyo forma ba commando mokote azango loko abiso etant ba détruire yango béré comme béré vert et comme la tamana dotation béré rouge et comme la tamana dotation vous avez sur la force de l'élite au barbundela bino mboke kufi mboke kufi oui mais chiqué vers le but comme ça on va secret les histoires mais ezali nango et nous dans liboso ezali il faut maintenant bon se réunir na source na bino ancestrale ya spirituel parlant na nina lo baboye. Il faut que la République démocratique du Congo va reconnaître Banzambe nango o basali armée. D'abord général Chikeva, général Ikuku, tous ces grands généraux o basala base armée na bino. Tant vous reconnaître bango, avant que les guerres vous faites appel à Batouana, vous valorisez bango, bango ne va pas accompagner la guerre. Et bon ceux qui lelo Tchadien, honora Chikeva, ngakaye. Boyebi soki ba Rwandais ba honora Chikeva babengaka ye boyebi soki ba Burundais ba honora Chikeva babengaka ye boyebi mais tellement boyebi valeur à la divinité la binoté comment vous pouvez être à la hauteur pour réaliser ba grande chose et c'est impossible aller en France au moins ba monument il y a général Leclerc au moins un monument il y a général Charles de Gaulle au moins un monument il y a Mokonzi Boye c'est ça qu'on réaffirmer qu'on valoriser bateau au basal histoire na yo. Mais est-ce que l'armée à l'époque est compensée à grand-père Nayote? Non, armée est compensée à grand-père Nangate. D'ailleurs, quand on a coupé en 1987 à l'époque à Mobutu parce que le problème est que nini déclare à Kokonanga est lié pourquoi parce que Kokonanga zalaki général à OTAN. Il fit un moment les États-Unis voulaient récupérer l'enclave de Kabinda. Batali babi pour ngai village na soka Congo eza à 40 à 50 km na Kabinda. Or Kabinda à l'époque appartenait à RDC. Par les échanges entre les Portugais et les Belges, les Portugais m'appellent Kota Matadi, les Belges m'appellent Kabinda. Pour les Américains ont trouvé des richesses de l'équipe Makasi na Kabinda. Parce qu'il faut savoir que Koko a formé Savimbi. Moi, Savimbi a été formé la Baki. Koko n'a pas poli na l'ami pe pondu Savimbi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut tout ça là, opération, il y a récupérer Kabinda. Il y a ça la division Kamanyola. On appelle ça Combo Stade Kamanyola. Le plus gradé de la division, on a division Kamanyola, les la brigade de Belé. Et commandant division Kamanyola, c'était le général Ikuku. Chikeva Zagi na brigade nae, Bikutagi na brigade nae, ainsi de suite. Alors, Mobutu Esi Chikeva, il faut récupérer Kabinda. Or, à l'époque, Angolais, Zagi tellement là, Kibé. Et les Kibé, occupé Angola pour la sécurité, n'a pas problème de Gole. Alors, Sali, division Kamanyola, formé Bango, tout, na seta, makamutu, sisi formation na Bango, na cimetière, ya Kaivemba. Koko formé Bango. Koko esi Mobutu, na commis prêt. Dans un peu ça ordre,
nazwa kabinda d'ailleurs pona l'action que nazwa kabinda koko akendaka na garde corps ne bakote na kabinda ba boma colonel Kibin ba yena mutune na loboko na ye yaki na frigo na biso na la baki ayena ngona ti Mobutu mon colonel Kibin tel loboko na ngo soko pesika ordre sikoyo na 24 heures dans la kabinda nyonso. Alors et comme un problème à tribalisme entre ngala na bikolo mususu babi Mobutu soko pistonné Chikeva azwa kabinda kuna lokola ba woyo mususu baza kuna akoma président kuna ndenge ba américain bazolinga yekaka ba ko utiliser lobi pasa nini akwesa ozomo ba conflit d'intérêt bandi yango be makiti na deuxième guerre à Colosie o ba kosele makamu général Chikeva kimi guerre ozomo. Et de l'autre côté, tu as quand même parenthèse où il y a conflit dans papa na on le battait. On reste dans les faits réels hein, pour le pays. Est-ce que bon mais quand on ça la démarche dans le cadre que ba méga kozwata quelque chose pour récompenser ba effort n'y soit une armée famille naie. Bon, il y a beaucoup tu as profité dans la démarche avec la fondation Maloua. Pour pas reconnaître parce que si on reconnaître général Chikeva te armée qui est libosoté te pour yene mukolo armée la république démocratique te mukolo armée yem ta formé a pesibino mayele oya biso la république démocratique du Congo nous doit bino banane la famille Chikeva en quoi mais biso to sala armée na un pays mais oui to sala bino armée parce que mais pas été moyen y attend te même to formé bino la mystique na biso mais non. Ah, tu parles de mystique. Mystique na biso ngone sali armée na bino. Pour besoin seta, eza mystique. Est-ce que bino ba yebi bino ni bakunda na tour Chikeva? Yo yebi on. Ngana yebi. Fumu Chikeva. Oh, nazo yebi waso. Ngana yebi na koko na nga Pauline. Na mama na nga Janine na yebi na noko na nga Jean. To yebi makambu na noko na nga Georges. To yebi makambu koko alobaka mystique asala na tour Chikeva pour ba ba kufaka te ba réussir formation na bango. Bino boye. Bino boye bino ko bakunda na Kotakoli. Pour besoin ba béré vert. Au pindolango. Oh, le pindolango point. Au ressuscité force non. Oh, mais possibilité zali. Et nous quand nous devons reconnaître Chikeva. Na memi bino la kitambo sika zali na butu, na expliquer koko tala limbisa bango parce que koko akufa na regret. Ba on aurait été tant akufa ki seta, ba senga ki ba honorer Mobutu boyi. Ba on aurait été. Ozomo Mobutu boyi parce qu'il y avait des conflits politiques entre Yé et Mobutu. Ils étaient des amis. C'est lui qui a fait Mobutu à parachuter. Mobutu ne pouvait jamais parachuter sans général Chikeva. Général Chikeva a même pique même à l'armée. Général Chikeva nous a formé Bassia Liboso. Oui, moi, c'est Liboso à parachuter comme on est là. Régine Bakambana, Nzita. Maman a Obobenga Mimi Chikeva. Mimi Chikeva. Parce que Mimi Chikeva, c'est ma soeur, c'est ma tante. C'est la cousine proche à maman. Maman Mimi Chikeva est la grande sœur, il y a moi ça général Chikeva. Et moi ça général Chikeva, beaucoup de Mimi à partir à l'âge de 9 mois. Comme on a eu Bijou, Albertine et Kota Lota. Le cas là, beaucoup comme la famille Chikeva, so batune Nazara Mimi Chikeva. Mais comme Mimi, ils appellent surnom naïe. Comme les a Bijou, Albertine. Alors maman n'a été le mazagi Moutomakasi. Parmi Basa Betaka, tant Koko a eu initiative avec Mobutu. Ba insérer basi na armée ba banda ko parachuter albina mekananu na belle-sœur nanga sachant que Hitler a lobaka que mutu mundu ko parachuter te parce que fallait que ça s'appelle Hitler réponse mi batu mundu mi bale ba parachuter siko moi si a parachuter a juste siko belle-sœur na a former à faire parachuter ndé abandi ko recruter première promotion ba fille para Azu cousine na maman général Sasa. Ba ngoni so ba continue armée. Ba ki ko continuer formation na bango na Israël. Et ça la vidéo moko na ba photo ezalaka on Masia la Zalaki, Chikeva major, Mobutu général, ba kela ba fille para ko yekola faut ko perfectionner formation na bango na Israël. Donc vous voulez dire que les forces mystiques et ça là qui armée soit succès. Mais oui, les forces mystiques. Ce n'est pas l'armement. Oh, mais armement yo évite que mais yo évite qu'on ne peut guerre boy, on peut ta mutuma ça zo kufate.
pour bino bata butu déjà bokani teme yaza la mystique na nzoto obete pa okufate bon général Mayele to yoka biso noso na kancha tu ba betie masasa bungi so abunga dans le vide bon machin pongo papa pongo lof obete masasa okufate ti ba rebelle ba okani ba ko katenda ndamu yangondo lingi permet na monsieur comment mais oui une armée sans la force ya ba entité nango et aux amakasité bino kasi ko le kana tour chiké voilà c'était facile. Pourquoi vous voulez mettre croyez la force ya ba mystique en premier? Mais non, ce qu'on prend ni bino benga Michael en premier lieu benga Michael point. Bon, yo zambe na bino pour la sala armée à l'école, armée céleste. Pour ba benga kae l'éternel des armées. Fallait s'appeler armée té, le roi tout puissant. Sur le Kambakati. Si lui-même croit na armée peut ba benga général ya ba armée. Donc pourquoi pas biso peut aux na armée ou ya biso et bunde la biso. Ya écoute ba bataillon na ba mona la raté. Ba mona la kala bandoto tant bino moko bo benga ba. Pe na croyance na bino. Bobi Michael aye na ba soldat ba ko bunde la nga. Alors pourquoi bino peut bolingité Congo a zappé la armée na mystique. Monde de tambola toujours mis balé. Il y a pas troisième s'il y a pas deux. Il n'y a pas un enfant s'il n'y a pas papa na maman. Donc si vous voulez avoir une armée forte, vous devez aussi reconnaître la divinité armée. Voilà. Il faut baser. La divinité en banane. Et ça dit d'abord, dans chaque armée, dans chaque société, bazali na banzambe selon le domaine. Dans l'armée, ce sont tous les généraux, colonels, sous-officiers qui vont contribuer à l'histoire armée. Ba général Sassa, ba Chikeva, ba Eluki, ba Bumba, ba Danga, ba Somao. Bango tout faut valoriser bango. Bo pesa ba balabala ba kombo na bango, bo sala bango ba monument, bo sala cimetière moko dédié na bango. Et puis, bo kena par exemple dans le domaine de la musique. Bo jupe ba oba excellent dans le domaine de la musique. Bo jite bango. Bo kena dans le domaine politique, bo ju Mobutu. Bo ju Laurent Désiré Kabila. Bozu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Bozu Bamba, Bozu Kimba, Bozu Anani, Bozu Liaou, Bozu Mbosele Mosengo. Mais c'est normal, chaque pays il y a en France il y a un panthéon, cimetière, il y a un Nzambe, il y a Batouana. Bozu Pebango, Boche Bangouana. Botali dans le domaine économique, bah au excellent dans le domaine Bochewana. Alors que le monde avance. Comment les gens sont au ciment? Mais ceux qui ont la tradition, vous savez, valoriser tout ça. Binomo bolobaki o Jésus akufaki na l'an 33. L'an 33 za musika, mais ti le bobenga makila Yesu. Na bengi makila Yesu na Golgotha. J'invoque l'esprit à moto ba altera na Golgotha. Pour le botika moté. Bino pe bozo zong ça va na l'an 33. Bozo zong ça va na l'an 33. Bozo ka sengo ya kobenga mutu moko boye. Bon, na boka okota ba débat wana. Oui, il faut éviter parce que mutu na mtaza ba conviction. Bon, et sa conviction là, je sais que Jésus existe, c'est que par la foi là. Bino, merci, je vous respecte conviction là. Bino tout ça la laïcité. Mais ba koko na ce sont des réalités. Té, bazar réalité, c'est que peut Jésus azar okufa pour chaque jour bolobaka. C'est quoi? Beau changer modèle à roloba. Faut bolobaka, j'invoque Yesu Massi assez quoi. Dès lors bolobaka j'invoque makila Yesu na Golgotha, donc tu reconnais jusqu'à l'élo Jésus a na cimetière à Golgotha en Israël. Vous avez la contradiction binomoko. Donc pour vous dire que l'armée nabiso a zan a besoin. Ce qui bon yokanité naba o basali histoire ya armée et vous la passe pour armée nabiso excéder. Bon, nani na lobelo ko il faut aller le bango koko et c'est important. Tant que koko nanga ba discuter na papa na ye. Hein? Et c'est important pour boyer baga. La discuter na papa na ye. A lobby ah André. Mais yo respecter na papa na ote. Ateli likolo anda kuna ye ntaba abimi na nzungu. Ayi c'est ntaba na ya kan tabaye. La mystique. Boye, Gaspard, c'était pas n'importe comment un léopard à 6 pattes même dans mon. Oyoki? Nzita Simba, Simbansi. Ce qui est dans Congo, toute une histoire n'est pas banga. N'a qu'on a regretté à coup à kufa avant. Fait beaucoup de temps. Oh, n'a la vous n'avez pas tout le bichon misato, yé, ngai, koko, na koko na chikeva. Simbansi. Alors, Gaspard
a fongoli nzungu wana abi André oyo yo na banda ko bomba oyo Mobutu camarade na bomba oyo za armée na bino na zone si na zi oyanga siko armée na bino za ba miyibi na ba delinquant botala armée bozanga yo mona na époque Mobutu capitaine à roulage yo mona époque Mobutu major até ma balabala yo mona époque Mobutu major a matina moto na sergent na ciment quand vous dites major quand vous dites un sous-lieutenant bimine faux avant que tu faux ça les école de pipi les sika ba major pika babima et faux effoïste alatina pantalon na wana na soulier a outi faux obi basi boni ba nolanda bino obi grade à sous-lieutenant pourquoi ma major faut que na Saint-Cyr obi ma breveté d'état major est-ce que obi colonel full bino obi combien de colonel full vraiment tant armée ça dit ba boaka bango ta na musicien au général Kanyamazol ba soda ba ko boaka kete mais il a raison bino boyebi colonel mitwa koyiwana lieutenant capitaine mais bota l'armée n'exat chaos désastre en armée de refaire on a tango bongo outi kota qualité et ça va breveté A na breveté B chose breveté B ngono ba échoué béré rouge on a tango ka bongo aussi cordonnette noire tu as pembe cordonnette entraînement tout ça en armée hein on va se battre la mboka bota la ba force mususu bota la ba pays mususu bazo tinda batu na bango awa ba gabonais bato belé pour baza na armée faut batinda bango Kadhafi lui-même disait so dans la armée de la RDC nous t'ont dominé en Afrique azati parce qu'il enviait l'armée de l'époque wana mais lelo en gros na masolo to beti aurait tracé histoire à grand-père nayo et ta pouvoir naé au lobby ba prouesse naé au sein de l'armée au lobby pe impact il y a Mayele Nabino Obino Bozanango pour que et renforcer l'armée. En général, Sotobito conclure l'émission au Lobanini. Alors en général, le plus grand regret d'Anga est le décret armé Nabiso. Toujours mérité OT. Il faut total à passer Nabiso. C'est notre passé qui doit définir futur Nabiso. Donc, si nous voulons faire la culture militaire Namboka Oy, il faut toujours la passer la source. Nous devons honorer ba Oy ba sali histoire et armée. Ba onde ba sa ba référence. Nous devons se réconcilier avec notre passé militaire. À commencer d'abord à reconnaître le général Chikeva. Il ne mérite pas tombo na ezala kitambo. Non, atako namboka te. Boko sala tombo na seta, bo pesi kan seta kombo na. On a le belabino. So bo sala ngote yo za pasi. Non, c'est la chef de l'état dans l'émission on a le besoin vérité. Bon douté. Il faut que soit na Chikeva, et ça réalité. À ça de moko na ye. Belge nem da ebisa ki yo exceller. Possibilité former Batu. Il y a le bien à reformer, on a moi pété. Papa, tala makamba ebisinga. Yaga. La paix au pouvoir. Quel est ça? Atabino moko. Hein? Tous à la paix quand même Batu. Et puis moutongo bo piétiner tombe naé, mémoire naé. Boni bo chango dans l'oubliette. Est-ce que bo kene liboso? Ceux qui koko na yo respecté été. Oh aboti papa la maman, le pour yo za la maman rite. Est-ce que tu seras béni? On a béni. Le Congo est dans le chaos parce qu'il y a beaucoup de malédictions à prononcer. Bah continuer bah le bamabe, bah sol, bah oh bah kena bah le bamabe. Là je donne exemple gars à Bali. Pourquoi vous avez coupé? Bon nous rendai. Ndaye le maire biter. Bon nous raye, nous avons foutu. Bon nous rendai. Bon nous rendai était. Est-ce que bon réussi? Tala ba Camerounais pour passer la exploit ba kendara wapi ba kena cimetière est-ce que ba ces joueurs bazalaki. Le monde a évolué. Aujourd'hui les sportifs comment se préparer, ils ont tous les moyens. Mais pourquoi c'est pas Camerounais? Non, c'est récent.
Mais c'est récent, le Cameroun. On a Roger Mila. Cameroun. Grâce au Cameroun, n'est-ce pas, Salaki, bâti nombre d'équipes africaines. C'est récent. Et c'est le 21e siècle. Ils ont compris valeur. Il y a un précédent Bango. Babiboya. Mais que c'est bien le Salango. Quand vous dites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tant que vous avez Abraham, Azali, Père Nabino ya foi. Vous l'évoquez tout le temps dans la prière Nabino. Et bon, kaka, oh, joueur, sali, bobenga bandaye, bobenga bato, bomona mabe. Parce que là, il y a des cérémonies. Les cérémonies nini. Et bon, abino tant bozo sambela. Bo pelisi ba bougie na ba catholique. Bo belé les cérémonies, tout est cérémonial na vie. Même que tu as moi aussi du tout est à cérémonie. Même pour embrasser moi c'est à cérémonie. Vraiment Fumuchikeva, merci beaucoup. Baimbo Kabalandio. Lelo, tu sais pas le numéro auto méga kolobela armée na biso parce que aux alliés un chef religieux, hein. Aux alliés chef coutumier. Sur le plan coutumier, aux en a Boigna, Yakoluba, selon la tradition, Yango, to sepele pour partager nos vraiment plateau. Oyo, merci beaucoup. Merci pena ba téléspectateurs au Balandi Biso, Bande Bandeliti Nasuka, Boko Mela Biso, Bobo Sanate Kolandana FM télévision sur Facebook, Beta na barre recherche, OK pena Fondation Maloa télévision sur YouTube. Okukuta ba émission nyonso mobimba toi okomeli biso pe na numéro ils allaient afficher na écran na bino. En tout cas merci beaucoup Tokomi na suka ya tranche na biso ya lelo soki pe bolini Fumuchike vazonga lisusu ba question na bino ils allaient bienvenue tokokoma yango pe tokotuna ye motuna. Encore une fois merci.